Bonjour, bonjour, bonsoir, bandeko na ngai, partout où vous êtes dans le monde. Toye vite awa pona kopesa bino information, ya sûr. Oyo touti kozwa, ndenge boyebi tosalaka ba recherche pona ko informer, na ko informer, ko édifier et puis donc kopesa information na communauté na biso. Voilà, information oyo nazwi, oyo naye nango pona kopesa bino lelo, na pokwa lelo. Ezali ke la team Wata et Panzani, certains musiciens, dans certains bureaux, il y a Héritier Watanabe, balongwe na la team Wata, il y a Héritier. Balongwe na la team Wata, il y a Héritier, pourquoi? Juste parce que Héritier Wata a se réconcilier na Karine Mokonzi. Héritier Wata azongi donc alimbisi Karine Mokonzi, si je peux dire ça, parce que yende mukolo, hein, yende mukolo, et puis yende tokolo ba azalaki bosse à Karine, quoi. Voilà, a pardonné moi nanaye oya benga kai papouche, a pardonné Karine, azongisi Karine, azongisi relation ya ye na Karine elingi koloba te ke Karine azongi peut-être na la team Wata, mais azongisi relation ya ye na Karine Mokonzi. Donc ba relation na bango ezongi, Karine abandi lisusu, Karine asali kaka video moko azolobela Héritier Watanabe mbala moko toyoki na kin selon ba source sûre otozalaka nango, une partie il y a bureau, il y a Héritier Watanabe, parce que Héritier n'est pas à Kinshasa, Héritier est en France. Une partie, il y a la team Wata, donc il est conseiller, le bureau de, comme Tobenga Bangwe pa Abiso, bureau, il y a Héritier Watanabe, va démissionner na absence, il y a patron à Bango, juste pour Karine a se réconcilier, to Wata a se réconcilier na Karine Mokonzi, to Wata a limbisi Karine Mokonzi. Donc, bazongani kwa azongi souvie na ye, papouchi na ye. Une partie, il y a ba musicien pe, parce que ils ont noté que baza combien, mais une partie, 2 ou 3 comme ça, ba musicien, il y a la team Wata, na kotanga na bango, na kotanga bakomo na bango awate pour na respect na bango. Une partie, il y a ba musicien, il y a la team Wata, na ba une partie aussi ya ba bureau na ye ba longwe na la team Wata juste parce que Héritier alimbisi Karine Mokonzi, parce que Héritier Karine Mokonzi azongeli kotanga kombo ya vie na ye alobi entre ye na vie na ye na papouche na ye problème ezalaka. Alors mbala moko batu ya la team Wata, bato basalaka na la team Wata, salarié ya la team Wata, démissionner na absence kutu ya patron mukolo orchestre. Message information oyo ezali vraiment très très sûr. Et là comment on a na loba vraiment mboka na biso toza na maladie moko boye na yebi ndenge na ko expliquer yango te, hein? Toza na maladie moko boye tolinganaka penza te. Siko yo za musicien, yo za bureau ya Wata, soki azongani na attaché de presse na ye moko boye, journaliste moko boye bakabwani et puis bazongani bakomo loba ya yo nini na kati po otika orchestre, otika place oganyaka lipa bana na yo, wana nyonso ezalaki motema mabe te toloba nanu bandeko na nga, hein? Wana ezalaki motema mabe biso bakongole tozalaka nango parfois, hein? Etali yo na nini mokolo orchestre azongani na moto babandi osola ne liboso bazongani ya yo nini na kati kuna. Congolais toza mitema mabe do tolingaka batu bakabwana batu soki pe mutu akufa donc on dirait bo lapide mutu moko boy. Franchement moi parfois je me pose des questions. Hey, batiki orchestre selon information sûre, bakimi orchestre juste parce que Karine Mokonzi abandi kotanga lisusu kombo ya papouche na ye. Parce que bango basi basepela kindenge bakabwani. Do tolingaka place batu bakabwani, tolingaka place des autres ezali bande konanga tobosa na keloko moko. Soki unité ezate na makambo nyonso, makambo esimba te.
yango bomo bozomona mboka na biso ezotepatepa lelo boye lelo ezongi boye mopepe kaka bamopepe kaka ya bakake kaka eloko ya malonge ezalaka te esimbaka te na politique na biso. Pourquoi? Parce que bomoko union eza te. On dit l'union fait la force. Yo obetaka musique ye asalaka ba promotion ya banzembo siko bokutani wapi ki camarade ya nini souci ya nini kanda ya nini. Moi je me pose parfois des questions. Yo sala musala na ndenge longobani ye pe sala musala na ndenge longobani o pe sala musala na ndenge longobani. Ensemble on fait une force au mona babilo que zo avancer. Mais pas surtout linga kaka au mona ozo linga ka mabe ya moninga ozo linga mabe ya moninga Karine alobi yango kuti moko na video na ya sali récemment awa alobi en tout cas nga papusha salelanga ya mingi donc yo tike ka boy pona otika na mona ki makambo ebele zo lobama na lobi tika na vanda nye na zela je donne le temps au temps parce que silence c'est la réponse ya bien. Alors azonga na papusha yo musicien ole sa moi sinon na kati ya musique na bafuta ko salaire et puis eza entreprise eza orchestre moko na kin o efuta abatu. Yo za na orchestre bafuta abatu na salaire penza ya boke na banque oza na compte non bancaire. Soki makambo bolakisaka biso ezalaka ya lokuta ezalaka ya solo bema bino bito mona ka bafuta bino bema bino na banque na Procredit. Oye komi lelo Equity Bank bema bino na Equity Bank basaile bino basaile bino compte bancaire. Donc oza na passe oza na Congo yo oza na salaire no fin du mois. Otiki yango kaka po Karine azongani na patron na yo abazongani kosolo na patron na yo. Est-ce qu'ils en a sens? Hein? Point to zaramite mabeto lingaka liwa batungaka mutu moko boyebo komise penza na suka bo nyokola bo sala soki nini pona nini bande konanga l'union fait la force. Peut-être héritier à Monique non donc union il faut ça la ka force parce que ba oki kotia au place moko boya moninga poko ngole to linga place ka moninga azali nde yo po zala wana. Ezate ke yo buna ndenge no te place wana moninga atele makawana yo olinga ka hotele mawana batianga kaka wana bako tia yo pe résultat malonga te tamusu ya moni makambo bato osa travailler na bango ezo simba te disque ne linge bima façon ça Karine talaka mikolo muke oyo Karine bando tangi su kombo na eta comment ekotanga Papa Eve tala ndenge Papa Eve bato bazongeli koyoka musique ne moi même je n'écoutais même plus la musique de Papa Hervé hein? Mais l'air Karine azongisi en place biso to komo yoka ngo to komo yoka ba musique ya feregola c'est-à-dire ezana batu mususu ezabilo komoko ezalaka na makila ezaba batu mususu eloko moko boya ezalaka soki ya simia tout ce qu'il touche c'est de l'or batu abongo bazali. Il y a des personnes c'est comme ça quand il touche quelque chose il faut ebongama ekoma or. Boyo tika moninga sala musala no yoza mizizi loko ekamusinga leba pesinga information na moi je dis tiens mais ça a pas de sens. Yoza musicien yembaka bazongisi soki porte parole soki pe petit avie na ye siko ya yo oboma carrière na yo oboma musique na yo po bazongisi moi petit moko boye et pas avie na ye yo obomi carrière na yo olongwe na orchestre. Est-ce qu'ils en a sens? Congolais tozana mitema mabe tellement basi poata ki basi lobaki de n'importe quoi pour na Karine alors comment ça là comment ça li bango siko soni donc et tungisi bango et pesi bango somo ba démissionner na absence ya patron bo démissionner bande konanga to tika mitema mabe mutu na mutu azwa par na ye mutu na mutu asala eloko na ye ifale asala mutu na mutu abanda ko sala eloko na place na ye moninga mususu pe wana sali na place de mutu na mutu asala par na ye ensemble ko sala biso force. Sinon to ko bandaka ko zonga kasima boy to kei to zongi ba mbonge nyonso zo mema biso parce que mutu na mutu azana coin na ye na boy te Karine azana ba mabene ebele mais mutu azongi si eza héritier yo za chef orchestre te yo za soki bureau bo yemba pete bazongi sipe mutu oyo ayemba pete siko yo silike pona nini tina niveau ya o démissionner. Donc oboma musala na yo ozala isu na salaire te bande konanga toza na mitema mabeba Congolais tolinga kaka batu bakabona tolinga kaka séparation donc unité ezalaka te ka séparation na ba séparation to sala kawana eza pasi poto avancer na ba séparation to zalaka nango na communauté nanga ezala pasi poto avancer
mais ezalaka bien oyo aye na idée na ye oyo aye na idée na ye oyo mosusu aye na idée na ye ala bosangani bomoko wana nde omona epesi eloko moko efuli mpe eloko bozosala to mboka na bino to orchestre na bino to nayebi te soki entreprise na bino to nayebi te commerce na bino me biso tolingaka motu na motu na kwe na ye ngai nabima pomba ngai nazala boye bamona ngai lere Karine azalaki wana motu nyonso abandi motu moko abandi oya te na bajournaliste na bani siko Karine ka bakabwani na vie na ye héritier Watanabe batutu bakomi ko basali yango kutuna ba analyse siko bosala ba analyse ya koloba ke bazongani bato ba chaîne o basala ki ba analyse to mona ki ba porte parole mutusu ya wata ba leka ki na ba émission basali ba analyse ba lobi n'importe quoi o Karine azala ki poubelle ba longoli fulu bon siko yo komi ko condamner moningo komo benge na fulu siko bazongisi ye so mo wana etali esali yo o kati otiki musala na kine a passe musala mona na Kinshasa te bato ba olela ba chômeur ba plein yo zumi place moko boye ba fansa ko pembeni ya mutu moko boye fin du mois a salaire na e kota kana compte na bank o tika on kaka po Karine Mokonzi azongi pas héritier Watanabe c'est n'importe quoi posa kana misala nyoso wana ki motema mabe botika ye na vie na ye bazongani ya lobaki ba okyo kabwana te Karine azala soki eloko omona mbala moko abandi ko clasher mais to mona ki azo clasher vie na ye te seki abande ko yeba ke ba kozongana siko bino bo welela koloba ko finga pourquoi oweleli ko finga après comme yoka siko soni zo belo osala te al otiki mouvement na bino otiki orchestre na bino siko nani a perdre Karine était héritier peut-être pour ba misi basé belé na kine ba misi qui ne za poubelle Congo ezala poubelle ezala pardon Congo ezala pépinière ba musicien akozwane ba musicien mais yo musala esili juste po olingi mutu moko boete azala pembeni na bino olingi mutu moko teke azala wana yo pe mutu tia yete yo mutu pe okela yete mais ozo souhaiter kaka malheur ya passer congolais to bongwala to bongola to changer mitema olia ko sepela bato bazongani ba essayer ko arranger bino sikoyo bo démissionner bo longue no orchestre bande ko na on a zo bino des informations sûres ba musicien héritier Watanabe bakimi la team Mwata juste pour héritier à se réconcilier na petite sœur na ye o ya Karine Mokonzi o ya benga kai papouche ba se réconcilier alors est indiqué mouvement et panzani batu ba longwe certains musiciens ba longwe certains bureaux ba longwe na absence ya mukolo orchestre juste pour ba mona ki na Karine na Paris et puis Karine a sala ki live et c'est pas possible azande konabino c'est une congolaise comme vous hein to yiba ko sola tala bande konabiso ba kufi na mai mo osala bango sous conflit hein okobongisa na bango lisusu te basi bakei to yiba ko yiba ko solo la tant que tozana na bomoi. Je vous dis tout le jour, l'union fait la force. Tant que tozo yo kanate, eza pasi to avancer na communauté na biso. Eza pasi. Moninga asala eloko na kwena yo, force na bino na bosangisi, esali force ya orchestre na bino, esali force ya entreprise na bino, esali force ya mboka na bino. Mais biso to lingaka mutu na kwena ye. Oh, aza impoli aza boye. Mais boko edi ki boko pesa ye conseil eza boye. Siko bobando lo baza impoli depuis akenda ala timu wata lala. Nani angwa lobela rango mutu na mutu aza na do na ye nzambe apesa ye ye do na ye ezali wana ayebi koloba po mutu nyonso azwaka nyonso te oke ozala teke osalaka na biro oyeba mpe kolobela batu oza poli oza soki nayebi te eloko nini bolingaka batu bazala mutu na mutu azala na mwa eloko na ye moko boye mwa particularité na ye moko boye alors il faut respecter particularité ya mutu wana obakisi na oyo yo epesi bino force ematisi bino eloko bobande kosala mais biso kaka ba doki ba discussion ko inana ko lobela na mabe to lingi oyo te to lingi boye te orchestre za yo to yo pona bato bo vanda na kati mukolo orchestre azongi si petite na po a remarquer que baisse mutu akoma eko mateza faire gola pour Karine azana combien d'abonnés plus de 100 soki 180 000 abonnés il suffit ka atia nzembo na yo mutu nyoso bato misusu bako cliquer héritier a remarqué que baisse zo kita po atali elo pe bazo wela na petite na ezate bato atie wana elo te bana elo te okutu fali ya yemba hein entourage o fali alobaki entourage il faut ezala malamu
bopesi mutu conseil mais ezate que po azongisi mutu tel ou tel nga na longwe te force na bino nyonso na ensemble nde komatisa bino plan ekomatisa plan na bino ekomatisa activité na bino pourquoi premier album esimbaki po mutu nyonso atiaki loboko mutu nyonso tu bame nyonso ezalaki na kati ya pate bopataki ensemble bato ebele bajournaliste ebele eloko wana esimbaki bm esimbaki tout en noir esimbaki biloko ebele esimbaki tala la reine de Saba ekokutana na ba désordre la reine de Saba yokani te les vraie chanson bozonga ndenge bozalaki bosali eloko ensemble mais non biso tolingaka mutu na mutu asala makambo na ye eza pasi na mawa eza pasi ko longwe moi sinon na bana olesa bango na nini misala ya pasi oyo ya kini kaka po bazongisi mutu moko boye po yo lingaka ye te po yo osi osalaki émission osi obengaki ye fulu mwa yo ovande susu wana eza te bowelelaka kofinga trop bato mpe botiaki kuna eloo te baana eloko te baosala mpe eloo te mukolo orchestre amoni te na kokotela baperte boye te po ye mutu afuta bino fin du mois azongisi na ye mutu oyo bato batalaka à part badelire ne Karine asalaka bapromotion afulaka bato ebele boyebi siko héritier raisonné po omoni soki oza mutu wa business il faut talaka awa ekosimba awa ekopesa nga avantage mutu asalaka business atalaka avantage na ye asalaka bilobela te ke vie tia oyo vie sala bote asalaka avantage na ye parce que c'est dans le business c'est comme ça business etambola bongo te kozala mutu ba sentiment total eloko ezo produire yango ndo osala eloko ezo pesa bénéfice yango ndo osala et puis Karine na kopesa conseil moko Karine mokonzi ozongi pa héritier ozonga ina héritier ozongi pa papushi na yeba eloko moko ndeko na nga mwasi nazo pesa conseil leki nanga mutu oyo bokabwani na ye mutu akei soki omoni azongi il faut yeba abosana ki eloko moko soki bokabwani na mutu omoni mutu akei penza bo umeli bozolo bisana te muke bo moni azongi mutu azongaka abosana ka eloko yeba ke mutu ana abosana ke eloko keba sois sage na makambo ozongeli yeba ke na ozongela ngo Karine mokonzi mutu soki azongi azana eloko abosana ki keba comporte toi bien osalaka musala na yo bien à part ba délire na yo mais osala ba promotion na benga ngo kutu bongo osala ba promotion ya ba musicien très bien musala eloko wana penzo yebi ngo mutu soki osala ngo mutu bato ba santake eza na kati ya makilo zo forcete yo boko tala bato ba remplacer ki ba sali eloko te ba sa eloko te ba sa pe eloko te reine de Saba esuki ka boy siko mi ange mi demo ezoya ye moko mukolo orchestre moni ki oza importante azongeli yo ke bande mutu akende ki soki azongi seki abosana ki eloko ke baleki na pesi yo conseil lokola la grande et puis ozo tinda batu na yo ba senga héritier pardon bazo senga pardon mais yonde sikoyo ozala fidèle pas mutu na yo si ye problème bo solo la en privé kozong sango na médiate conseil mukina zala ki nango pona ngo wana bana orchestre ya nini ya héritier watanabwe ba